Et là, on loba. Omoni image tant mutazana na bomo iboko kyo potana. Parce que tant mutazana bomo iboko kyo potana, tant to potana bomo tozana bomo parce que tozape na ba 1000 conditions ya kobongisa. Ozomona. Tozape na ba 1000 solutions ya koluka lisusu to bongisa to zala bien to senga na bolimbisi. En fait que te ba kotambola malamu. Mais tant muto akufi ezake muto ana bomo na sauter. Mais ça qui est moutoana qui est libéré. Alors pourquoi nous en a un? Pourquoi nous regarder un? Que ça soit moutoana ça qui est ma vie. Que ça soit. Et puis tu es vraiment MG30. Tout le monde qui est la TV, on se convertir. On va y Zambé. On commence à ser Marie. MG Maria. C'est MG Marie. MG Marie. Vraiment mouto baso benga ser. Est-ce que vous en avez kanda bongo? Donc c'est que so yembeli biso banzemo on yembe ça oza moté maté. France Télévision. Famille qui s'aka. Oui, j'avais moi vraiment. Yes. Mais j'avais moi na pas mal. Azam moi na pas. Ce qui maman tela moi na boté ba na mso avant mais j'ai 30 cause ande ko kwa tela moi. Ozomona. Siko koko moneti mto azana ti koko na yo kangeleka kanda sa ki o mabe. Conseil au PC était que posa aux chrétiens aux analystes. Ezali. Mais j'ai 30, si réellement, à sa sert Méje, ou à l'écran à la télévision, à la à la bisoké, à sa converture, à Ebinzambe boy boy. Il y a un moment où les femmes, nani, maman tchala moana, bah solo là. Ce qui m'a baisé à Kassengi pardon. Comment tu vas couper la canne à bah soit t'es, à couper la canne à t'es, mais biso bana basamba na nikoloté. Comprends? Moi n'a pas bunda na m'koté pour pas m'boire. Et puis tant que moi on a ça qu'on a kindenge na moi ben lobby na regretter à ma casse. Parce que moto il y a des problèmes et ça confia kenaï. Mais yo siko tikalo ebi, yo siko tikalo na mokili, capacité. Tikalo non. Ota to em suna sala maman pe ba be mo boya solo. Mais nazo été enseigne pardon. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam. Pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission. Analyse valable présentée par Wabino Yannick Wenge, moto na Kibonzambe. Kimia elegimba sur la douleur parce que kimia ya moto yo azolo belo mabe azo finga yo azo sala belo mombo epo et soyeux mais so vandi kimia. En tout cas, soyez pour le kamoto babwa kelimbasu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci parce que la fidélité à Bino Bozaki Belé Botala Biso Bozana Kinshasa Mata de Lubumbashi Bozali la France les États-Unis Boza partout où Botalara émission la biso oyo na kata Johannesburg Bozaki Belé Boza pe ba prison ba congolais oyo beaucoup de ba prison Boza ba innocent Botala biso en tout cas Nzambe asa la justice ba na bino en tout cas kimi ankolo e bundela bino Boza Belé ba congolais Botala émission la biso en tout cas Nzambe asa la justice na bakam na bino. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission, je reçois pour vous Solange Mboyo, analyste et journaliste avec elle, te solera sur l'actualité. Merci beaucoup, la 3 fois King Kabo, merci beaucoup, na Selenge, papa na tout Biso, en tout cas, nous autres papa, et puis Mana Kimia, on est de cœur avec vous. Donc, Selenge Oturbouk, sa papa naye, merci beaucoup, na Obed Nzaou, agence Noëlla NG Business Solution, Balobi, Noëlla NG Business Solution avec les boss Obed Nzaou, tout ça, Solange Mboyo, en tout cas, plusieurs de la Biso soin. Il y a Solange Mboyo parce que yon nos partenaires à King France Télévision. Je reçois déjà mon invité, Solange Mboyo, on appelle sur Mbote. Bonne santé. Oui, bonjour, santé bien. Maramondeni, calme. Oui, Makamozo qui est malade. Silence, belé, bendeni. Voilà, question de vous autres, vraiment. Tous en abisso. Tous en forme, mais bien à Maka César. Maka César. Babi app, na Maka César. Ok, merci beaucoup, Maka Césali. Maman, Tchalamo, on a eu au Koutika Bisso. Baouta Kokundaye déjà, donc, père son nom, Bobika, ceux qui nous ont koufi, après, Maman belé. Et on a poni en haut, si j'ai un atome capé au salon, analyse na studio na Bisso, na plateau na Bisso. Pourquoi dans nos silences, il y a MG30? Maman, Tchalamo, on a Belaki. Mais j'ai 30 à la véloté, moi ça m'a koufa, mais j'ai 30 réactions mon côté. Donc tout le monde m'a réactionné parce que mais j'ai 30 à comment moi na maman chala moi.
oyo abandaki kozala pe ba match amona kovanda pa na ye mambutu malgré ba beba na tanga suko na ndenge mabe mais yo ko analyse ko sa nini par rapport au silence ya MG30 na liwa ya mama chamo. Bon elo no loba omoni image tant mutazani na bomo ibo ko potana parce que tant mutazana bomo ibo ko potana tant to potana bomo tozana bomo parce que toza pena ba 1000 conditions ya kobongisa ozomona toza pena ba 1000 solutions ya koluka lisusu to bongisa to zala bien to senga na bolimbisi en fait que te ba kotambola malamu mais tant muto akufi ezake muto ana bomona esote ezake muto ana kelibela alors pourquoi nous en a un pourquoi nous regarder que ça soit muto ana ça que on m'a que ça soit et puis toi vraiment MG30 tout le monde qui on a TV on se convertir on va ebi nzambe on commence sœur Marie MG Maria c'est MG Maria MG Maria vraiment moto bazo benga sœur est-ce que vous en a kanda bongo donc c'est que so yembeli biso banzemo ono yembe pesa o eza motema te pour nzambe mo raza bolingo nzambe za bolingo ko za la jamais moi na nzambe ça ko za bolingo te moi na nzamba solo a kuto ya ba ko za la même part maman tchela mwana kufa de son vivant il fallait y approcher c'est maman na pardon parce que tant maman za be to za mona quand même une émission to za mona ko la na ba hôpital ba attention azo senga pe lisungi to za ki o mona pe mais ce que mari mais sikoyo MG30 na place oza na poto lelo so poto wana pour na to za directement ko santé za pe ka maman wana so maman na bimisa kete lelo mtenga ye ba ete ozo mona maman wana mtabimisi ata mabengo asala ko ya ndeni okoka nga motema tia zo bela zo leka na TV yo mto ebi nzambe batuka ne ya ko bi mana ko mashala mwasi ya mobali ya mama chala mona ya we ba rando aneza po wele mobali toloba ya siko net na baona ndenga la musique lokwa ba makamba musique etambola bongo ekoki pe ko sala miko za la vrai ekoki pe ko sala miko za la faux parce que makamba musique na kata monde de musique ba réalité zebele to kama comme on ndeni ba leka na TV ba loba ba réalité zebele na kata monde de musique pe kuneza monde akinawa ko felo ba kinawala donc oche ozomona et alors mama kambuana to bangwele ki parce que le ba série wana nani MG30 na balarate le MG30 a comment engagé comme femme de quelqu'un parce que quoi na moi sans moto so zo garder un dimobe c'est que le quoi no lingarango to le quoi na c'est pela na moto to le wana kangi moto na kanda ozomona que ça soit ma kelele ya ki azaka mama tala pour le MG fa ça ni famille qui ça tape na âge ma tchela moi na âge MG famille qui ça ka yes mais ça moi na pas man aza moi na pas ce que maman tela moi na bote ba na mso avant mais j'ai 30 ko za ndeko kwa tchela moi ozomona siko koko muneti mtu azana tikoko na yo bano kangeleka kana ta sa ki o mabe conseil au pesa ete ki yo poza aux chrétien aux analystes ezali MG30 si réellement aza ser MG o aleke na télévision na kisabi sa aloba na biso ke asa convertir ayebi nzambe boy na moment wana nde fa benga nani mama tchela mwana ba solola ceux qui mabeza ka sengi pardon to mwacha mwa akufa na kanda na yeto ba swate akufa kanda na te mais biso bana basamba na mikolo te comprendre moi na pas bunda na mkote po pambwama et puis tant tu ya moi ko na sa ki on a kindenge na mo be lobi to lobi na regretter makas parce que moto ezali ne problème ça kofia ke na ye mais yo siko tikalo yebi yo siko tikalo na mokili capabilité tikalo na o ta to em suna sala mamo pe mabe mo boya solo mais na zo ito senga pardon te to za bala nzambe so likambo samo sengi pardon surtout moto ozobima na TV obiko yebi nzambe il faut senga pardon ça asene pardon azaki en vie donc on a rataki tant maman kufaki il fallait que sa compassion na yeta que non maman o aidanga lelo na komi o naza il fallait les kana ça ne fils que un geste ta vidéo ta vidéo ta geste parce que cause la musique neta yemba boka tchala mona te on to mo sa mabe to ça ma vidéo mo pour rolela que maman na ye ba ya que non aleli ata ne fils que message un message on est ligné tambola mon MG merci beaucoup je crois message l'équipe en tout cas message MG30 Orlando Bisso donc à vous par naie émission parce que était bébé baloba qui comment silence MG30 comme ça
on a une question parce que il y avait des gens où bah on a commis tout na bateau bazoloba mais MG30 ba pas chalamona MG30 azali pas chalamona comment maman chalamona kufi mais MG30 silence des morts ya motine de ou MG30 ba zune ba ndenge nyoso aza grand aza impoli aza mambele na liwa ya maman chalamona fa pas à réagir na ndenge wana kazisaki ya ki a silence que le roi mutu mobwe ayebelo côté donc c'est ça c'est un qui to lo bilango maman chalamona tiki biso ba to ba lo belé oh Claude Machalam ta boma ki Claude Machaté na héritage ba musu ba lo bi atiki lo côté ba to ba lo belé atiki ta lo pangote musu koto Claude Machalam te ka ki ba bilo na ba me belé analyse ko sala par rapport ya bato ba olo ba pona maman chalamona na Claude Machalam lelo ezani bon ceux qui analysent dans ça là maman chalamona non komoni boye azana maman mkolo puis maman chalamona a simbi mbongo makasi depuis na époque ya Mosée le père parce que moi ça on a évité mais nabi kazaki moi toyoka bongo mais on a dit kazaki attends azaki na Mosée le père parce que zako yembela kabila le père abane ko yembe azaki trop approche na papa wana alors papa peut quoi zaki mutama mutaka to mona ki maman zaina mbongo mais époque ya Raïs to yeba ki vraiment te mais malgré zaki peka ko yembe la Raïs azaki ko soutenir peut perdre tant papa na kufaki tebe ke maman azaki na mbongo o moni via bastar ba réalité pe beza na kati via bastar surtout mingi bastar na biso vraiment ils ont pesa pasi bolimbisanga pourquoi bastar na biso balingi ko ozomona muta zo sale loko mais moi ozoluka ko se comparer sur na moi fanatique oza na fanatique mo baza milliardaire akabela ko foza kana senetique ezali ko le foza na se pozwaka tant ozokuka na mutona obano kabelo soute ozomona eza ba maman biso neti maman tchala mwana tebi paza maman mo balingami alingami ni mo trop casino d'abord dans casino ezala mbongo casino so bimi na 10000 c'est que si kana sorti na kati abia na linga casino maman chalamona zaki mwa mutu mingi na côté que zaki Claude Machalam ye moko alinga mingi mwa via casino ko beta mwa casino abeti mwa kato ebite ko longa ba stress zali na mwa via casino so casino pe lia mbongo mon temps mutako mo so mwa ba tension ba nini ezapa ba blo mo ya ba stress esiko ozomona ezate ke na o Claude Machalam abumi wana vraiment to yebe pe vérité te kan nzambe mtayebi mais na biso bata mo kindi to ko sa analyse data comme des mots pour tout le monde qui non peut-être ba otala ye ba checker tension ya kana kati elo mo ezaki na kati mo kemti komi kobima est-ce que peut perdre azaki kaka toujours ko soutenir ye mais ne peut pas betika qui peut perdre on va vidéo on va Shadar hier mon on a susté to benga ya ma téléphone mais la même chose grave to mona ki Shadar na mettons azaki vivant ba mona kete to mona ba vidéo ça zolela na kufi albazo ba na chiluba azaki koloba na to mona ki moto na chiluba na kufi neti na kufi na silinga ozomona déjà ba blo moya bongo eza pekaka pasi o kaka yemo ko ibno matam so tam moi 2 ou 3 personnes o azwa ki alobaki babota bango ebele tant ndekoni olanda ke wana pa kufa et ça la peut passer o ta la charge bana kazotika na bango so ta la olive ya ko ta la olive pa yaki na matanga maman olive pa yaki mais tant azaki ko bela to mona kete parce que na ba hôpital oyo maman chalamona zako kende na mutluka maman chalamona akoki na hôpital abongo te akoki pina mutuka maman live ana hôpital munene maman live ana hôpital munene kuna ko azaba médecin peza o ba spécialiste plutôt pourquoi pas zaka ta maman na ke kotike parce que maman chalamona kufi na poison ba empoisonné na kota ba pepper de pa imbelaki Félix Tshisekedi nze mwana yema na chulu ba na nzemba suka auto sala ayembelaki o ingrat afingaki ne Félix asala ki ingrat liboso et après sanze mususu ya ko encourager mokonza mboka après ya babi yango na créer ba problème ti ya ba poison ti à côté mabel bon ozomona ce que le gouvernement toza eza époque eza époque quand même le Raïs aza le roi sénateur afandi azaka le quoi muto samsala na époque Raïs ba yembele ki ba pese ba komba ba Raïs azwa bo azwa ni ba sanzola Raïs ba sanzola ba pese ba kombo
basala ba makambo belé raïs mtomtalingela pe et comme époque ya fachi il faut fachi pas enjoy ti bon quand la cani tapia na rouge aux tambola koto bazo commission koto ndele tambola mon cortège koto ba critiquer mon du vertige koko liate ya mwana vie ya ngwana et si ko yepe maman loko wana za cop na ye loko eza business na ye yepo lingani adembela na koto wana on a fait sous mwana mboka mwana ndeko na ngam na famille siko osani à mon avis déjà moi chuluba ba triquer ba kela kisa kabila babi kabila tala muto ya trahi biso tala nzembo ayemeli poto monaki so to lobi bon parce que to monaki audio moko ya mama cha mwana circulaki ya kolba keno naza mama mukolo ba bisa kinga na yemba take mwana mbuka na yemba kina ndinga normal pe ba pesinga mbongo te apo wana na mona ko to félicité eloko moko te voile swana bimaki aka kufi siko na msala saela na msala oya sela bango ti ava kufa na basoka batika ke prendre bazaki absolument linga ke fe bala kisabolingo bala kisabolingo ti asuka ya bala kisabolingo neti na suka o soutenir muto asali biso ndozo mona mabe ya congolais congolais lika mu congolais lingi muto tango na niveau na intérêt pour mama ti mama pazaki monte azaki likolo na moi succès mais par rapport à Nicolo moi lalaki moi ezaki so sauter mais ça passe parce que azaki pe na bateau ya sunga futa moi 10 fois na ya futa bango sunga bango bande to mona ki papa msuba olela mama la biso bazolela to suka pe na babana ezaka passe tant que et c'est là qui a kufa te peut-être attention moi ni mutu mo ba soutenir ko mutu mo bozala na bien yo ebeke oya ko tika ngate mais ce que ce comment comprendre que mutuana zotika baba tika malem on a dit que moi 1000 et comme moi 500 ils ont quitté 5 c'est comme moi 300 toi c'est comme moi 200 et comme on a 100 et comme ce que y a un téléphone et comme on a déplacement la déplacé à Paris bilo connaît ça là parce que maman tu la mon a fini moi pour na peu perdre il y a niveau 0 finga ma pour na peu perdre parce que bablo en temps to fanda otela mutu ne balo ça les passit abina sani na mbila ta fati koto au pouvoir eza na ko zata mamuki otona se retrouver ma denise batane pe maman boboto ayamba na tunyo soto abina mika kote okuna le loi ozomona ba shedar wana ba yakite mama lelaki azawa pa mono na été aluka bango atiko mona te ba yamba ba téléphone te na matanga bango tu bazaki ozomona depuis gouvernement na biso na ba député na biso na ba sénateur bata politique na ebité balingi succès do bata politique na sa tika succès na ba musicien ba tika succès défaut na biso ba ba musicien bango place car o matangeza bazama iboya bango tu boya mais somme tabe bango ya te succès ba pour ça ba mona na visibilité OK na mala di ba ki ba filmer te hein ba filmer te ba kitoko ba za ba siko bongo eza mabe remarquez makambo tu omona muto abelaki basunge te mais so muto akufi ba ko sani ko sani vomi ko yakate est-ce que mutu mama tshela mwana za na besoin bongo za ki vivant la bomona na été tam tout ba bilamba ba ndenge boye ko tsheba enveloppe bo tsheba tumsu bo lion msu eluka ki on za na problème on be fa ça ça sister qui est ce que ton muto akufi boye ka ko kile mona bino ba congolais faut to changer. Merci beaucoup Solange Moyo message eleki to makasi tokomo ke va na suka émission na biso na ebité message nini aux alangona ba congolais oyo bazuli baku ya tala émission na biso ba plaisir belé vraiment la minute bazota la biso parce que ba ko la biso déjà donc message eza nini oyo pesa pour toka bwana moko lelo nga problème na mona mabe na communauté ya ngai eza nini tout ce monde makambo ezo ya trop ata kota bato ya théâtre ezo ya partout ezo ya surtout bato ya théâtre surtout bato bazobela tango mutu oleka na TV YouTube mundela facilité parce que comment aider biso tango tozolela nazo souffrir ko bozolinga kwa assist munda théâtre mo bo to kufa cheko lela makangai cheko lelisa nga mais miss na kokate mutu bongo azoleka na TV alibina yo kobina yo sa chorégraphe pona zombo na ke bachanga makila motema ndeni bato na bazali nango batala ki parce que kali na YouTube bozui ton sunga mutu te mais tant mutu akufita nde basa matanga teko non wana te passe makasi wana te alors ba congolais to changer teko na zana besoin mon attendre na zana besoin maman livre mon attendre maman livre wana ye abi maman livre kanga mana nzela ata ya mbongo te atineta na hôpital wana ke zana besoin traitement ayebi musala na ye kufa na pozo kufa te teko wana mbala na bundi fort siko yebisa ngai bozo sungela biso na ndeni bozo sunga biso kaso to kufi boye non tant muto za vivant asa na posa mona aide na yo mona ba balinga ka yende ya alors ba bino ba Dubai fort ba comédie piccolo te bonga vraiment makamna ba onde ba sala wana vraiment na ebité mais
Pour le bac, maman livre. Et il y a le pays comme ça, maman mon bien. Azar bien Zabobo, tu as un takabaka. Oui, maman livre, ce qui moto petit message là pour son maman livre. Ce qui pas à lingi, à face tout moi non maman livre. C'est pas beau au moins. Ce pas abonné au moins maman livre. Mais na maman livre moi soit tala qui vidéo na tcheko. Je ne pense pas que maman livre linga tika. Jamais na modèle tcheko le bongo. De nature maman livre tika. Dès que maman livre zala taya ndimos. Na na tinde a hôpital na shao ba ndele ba fandaka. Hôpital ba hélicoptère kitaka. Ozomona. Sikoyo ce qui ezake bo lingweza entre biso ba congolais. Tant que ce moto on va kufa alors ça l'émission qu'on fait na kimia na mona bolingo ba na mona salam kena sali ozomona so na théâtre na biso mbongo ezate mais tant ata moto abela sengi aide on a se kaza ngote ozomona tuka so moto pena za riche na famille na bien olinga ka fa na moto msa za pe riche alors ça ba théâtre dramatique alors ça va être un dernier sentiment mais moto mso so za famille na passe alors ça être content mon sala mona ba cha bota que no moto ata ba na je ota moto samsa alinga rango mais moto ça vraiment azoluka vie azala ngote ozomona parce que beto moto e ko lela med fazo lela na TV bo sunga ye si kaza ngote na famille pe moto sunga zate bande on a msala congolais bozana mbongo o nzamba zo pambola bino bosa ba malamu tant on na TV aleli donc c'est kazala moto azana besoin de sungi na biso bola me bomba maka et pour la rater okote mon console kambali kam bola mo bo esala melayo yo mo ko bola mo salaka bola mo saki po bosa ni na ngome mkole yo to kisama yo mo kamwe ikamo be salaka kala yango na moto zong selinga ndi bongo zefo ba congolais to tambola bongo et sunga communauté pesa mbote moto ka bona ok na pesa mbote na ngai na balandino surtout ya Kin France vraiment ba mbote na bino bisika to bozo bolanda biso et puis na pesa mbote na bato balingaka ngai na pesa mbote na Dina Johnson babi mkasimba mutu na ngai na pesa mbote na DJ Cheribo andateka ba mbote na yo na pesa mbote na libota langa mobimba Nzombo Faustino balobi ba mbote na yo bisiko zali kuna motema ya Magindolo bosa ba obed nzao te famille ndolo mobimba obenzao balobi ye moko business Noëlla business balobi agence donc les prête rapide bien sûr vraiment bokende routine bilo na bino kuna bokozala vraiment décider ba mbote no yango na obenzao na pesi mbote na balobi nga benga ke encre caractère coach casse veut dire mon pepasika ba mbote no bisika vous allez à la prochaine numéro bye. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Analyse valable aux avis présentés par Wabino Motatona Kibonzambe Yannick Wenge Kimia et les Ramba Sunapasi Kimia et les Ramba Sunapasi Yango Mikoto en 2023 Kimia et les Kaibele parce que Moutaro Salomabe Moutaro Fingayo Moutaro Tongayo mais si on va dire Kimia a Roka Pasi que les gens ne pas boire Mbasu Lobiga Mbasu d'Arana douleur mais ce que Kimia et les Ramba Pasi. Mesdames et messieurs, nous avons une séance pour la Bino Solange Mboyo, analyste, journaliste, artiste, tout sololi par rapport à l'actualité, par rapport à ma match à la moine, ou tout tika biso, personnam, zotonae, et puis malakimia, akene upema, nzambe, abatela, mbamoli monae na kimia nyos. Mesdames, demoiselles et messieurs, Toromi Asuka, vous avez belé, vous avez émission à biso, vous avez biso na France, États-Unis, vous avez biso na Nouvelle-Zélande, na Corée, vous avez biso na Chine, na Turquie, Kinshasa, Afrique du Sud, vous avez biso partout dans le monde entier, c'est que vous avez bino. Bino de vous place vous allez habiter parce que vous avez tellement belé pardon, au tala biso. Kimia et ingelo maboto mabino. Kim France Télévision, Kim France Télévision, Kim France Télévision, Kim France Télévision, Nemaram. Tout salande makam. Pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti.